alinga kutu kata koma mama na eta kenda alinga kutu kata kombo na ete ya mibale ya mwasi a épuisa compte à moi na baby sa kazi à moi na baby sa ba compte à moi na koma na beteduso bancaire moi na koma makambe belé moi na mwasi moi na yesa la nini ayeko kende bakimi moi na komi ko telengana ti ya telengani na micho tolo babino o ami bale ya mwasi asa nini a ovanda na chambre na ba camarade ba fute la chambre ba okabola ba sangaka ndeza na poto a sala na hotel na restaurant moi na hippopotamus juste le poto to hippopotamus moi na a sala na restaurant moi wana na Paris nzamba sali grâce et ko sala ami o ami satu moi na misatu aza assassin, aza braqueur, abrakarabatu, abomakabatu, abetarabatu masasi, so ko na distributeur ozo bien mbongo. Ya ina simana beto coup de pied, sac yibo sac na carte bien mbongo akimi. Mwana misatu. Abe kuluna bakate na Kishasa. Mwana na ndako. Mbila zui mama na garde vie wo. Na garde vie wo. Garde vie mama yiko kende prison. Daninda azana kota prison 6 mois. À côté prison, il y a 6 mois. Là, à côté prison 6 mois. Et que ça là que, aye là abimi babotoli mukanda. Ta babotoli mukanda, aye ko kutana na Fischer. Papa Fischer, merci beaucoup. Nous avons pas embolé sur Kozali. Kozali, moi na wana, oh ya sasa. Tu vas dernièrement me construire sur Kalaboué. Au tété là, tu étais avec mon téléphone. Abenga ngai ke babeti mwana na ye masasi. J'étais avec au tété là na téléphone. Abengi o babeti linga babeti mwana masasi bona boye et to paniquer to komi ko benga to benga ye no tété là to zo panique ni bome baluka biso. L'histoire vraie, c'était pas yi mwana babeta ki masasi. Mwana na yende mutu abeta ki muninga masasi na lokola panza muninga genou. Ndé bako kanga bango ndé bakenda ki wana elekaki. Mwana azo continuer kaka ki banditisme na ye azo continuer po mama vanda na bango te bivie mwana na te. To zala pena Kishasa na mona ki ba bengi mwana coach garde à vue. Ba bengi mwana coach garde à vue donc problème sur mwana na ye wana. Na minute oyo na olo bana bino mwana wana tibo moni ya ole ka osaba video finga vase de malheur. Bino be mwana naza na coma. Si maman zo leka zo finga batu na ba live, ita leka zo finga nga na ba live. Azana mwana na hôpital, mwana na kota coma. Mwana azana coma, mwana ziki na 3e degré. Mwana azana hôpital, azana coma. Ni bo expliquer. Na kata live poani. Elo na yende ko expliquer que mwana azana coma. Mwana azana ko zika nzoto mobima na 3e degré, mwana azana coma. Ti azo leka sala ba video zo finga vase de malheur. A finga nazali poubelle na bino te bino kate silence ngo ngo zata na bana ko luka na mene ba enquête na ngala keno malembe azonga Kishasa ya mpoto ya mbangu kolonga aéroport mbala mo ndeka akende ko se retrouver na hôpital na Lille moi na hôpital na Lille bo vérifier moi na hôpital na Lille azika zoto mobimba le longi mukongo moi na zika tango batumbi baninga ba vengeance ninga bete moninga masasi na makolo ye batumbi ye ba quand tu rende ba